Bandeko balandi ya Canal Congo Télévision to pesibino penza mbote to tonde samena esengo ya koyeba te bozali bongo ebele ba bolanda kabiso na nzela ya masolo ya polele mbote na bino ba mama ya Congo démocratique bandeko basi pamba te tozali bongo na sanza ya misato yo molongo mobimba pesa yango na lokumu ya ba mama bipai biso ba mama bozali kolanda biso ezali bande ya RDC to pesibino penza mbote lelo masolo zali ya motuya penza pamba te to yambi moko ya bilombe ya Congo démocratique mboka na biso azalaki moko ya bilombe na mosala ya bopandi sango lelo loye akomi moko ya bilombe ya balobeli ya bana mboka na kati ya Assemblée nationale mobianga mitope invité na biso abianga mina kombo ya ndeko Eliezer Ntambwe mbote ndeko Flori bonio oui ça va te na bongisi honorable Eliezer Ntambwe honorable boni oui bike kinde ko eleki honorable parce que kinde ko eleka kate ndeko akala zala kate mais qui député les kaka moni ezaki na ba député msusu toyeba na 2006 bakenda bazala kalisute ba député ba koma ko benga bango ba député honoraire ndeko un frère honoraire azala kate alors na 2011 ba msuba kei et les lobbies sont au côté yango ngana lingi oyebi tangu entre mutu azobenganga honorable na mutu azobenganga ndeko nazomona oyo azobenganga honorable neti azo repousser nga alingi to créer car distance moko boye lokola tosali su bande côté omoni ezana batu balingaka kibokonzi moko soki akomi mokonzi akomi boye yaza kuna il ne faut pas me toucher moi je suis une autorité alors que tango azobenganga ndeko on s'approche tozana ndenge na biso yango ngai mutu abengaka nga kindeko na kaka bien surtout ki mwana mkolo lupango wana penza yango de motuna na ngai na tuna siko ozaka ka mwana ya kolo lupango ou bien yo moko kome kolo lupango ate nazaka mwana kolo lupango na ndenge nini oui mais nazaka poto yeba ki mwana kolo lupango ndina na musala o ya micro ya kokita sima ya peuple mwana musala ya bana mboka kolanda koluka koyeba makambo za ndenge nini mwana ya kolo lupango lelo oyo yo tiki biso ndeko Eliezer yo matine okome likolo mwana ya kolo lupango ndenge nini okome de kolo lupango te na matili kolote na kitinde na se bino bozo confondre mutu oyo amataka likolo ezaka peuple nde mokonzi le peuple est souverain ngana kitinde na se na komi ko servir plus omoni ndeko Flori mukolo yoko koma député okomona ke eloko ya sika ezate parce que za musala yo salaka ki député zaka qualité légale baba kiselio yo mtozaki ko tindika yo ya moni quand même que te oyo za motinda mi ya peuple parce que tout ce que nous faisons dans le journalisme au moins style nabiso ezaya koluka ko incarner ba besoin ya population wana ko yebisango mokili ko sunga bango donc la députation ezaka qualité officielle baba kiseli biso mais quelque part là batu bazo yebate o muto o mati o komi mokonzi nani amati mokonzi azalaka moko c'est le peuple mokonzi azalaka moko c'est le peuple ce peuple là mokonzi ce qui a pesio pose c'est ka kitisi yo pour que au servir yemi ezalo kola muto kena ndako bazui bonne yo komi ko benga bonne te ozui promotion par rapport à qui entre le patron na bonne nani azali patron nani azali mokonzi za oyo patron ya ndako ne mokonzi c'est la même chose ba député bazalaka bana bitinda ba benyango la représentation nationale entre celui qui représente et celui qui est représenté nani mokonzi ya nani biso tozo représenter mutu ezalo kola ndeko Flori avandi atali na lokole ya Congo azana ba journaliste na ye atindi ba bengie ndeko tozana reportage ya limona zo tinda journaliste moko wana entre journaliste wana na ndeko Flori nani mokonzi c'est la même chose biso toza ba tinda mi ya peuple yango moni ngai soki ata soki nazo lia fufu deke na yoki peuple abenyi ngai na kati parce que le patron m'invite patron mon autorité morale m'appelle c'est ça la différence ndeko Eliezer masolo yo zali ya boso penda to yambayo banda mapono mesale maki omeyoka kindenge nini mokolo balaba ki Eliezer akomi motindami ya bana mboka
bon nayokaki mukumba moko boye nalobi ai charge mosusu bakisami moni liboso tozalaki na mikumba bato bazoya na babiro ozolala ere moko pasi omoni mama moko babotolie lupango neti lupango oyo avenue Mwanaditu numéro 12 na bundela yango ya mama Bernadette ya mama Henriette plutôt lupango ya mama Henriette na bundela yango des années mais nazaki nango na mutema tala mukolo mokonzi ya mboka azo prêter serment bake bakati ndambu ya lupango bateki et là on parle de complicité quand nengo zo kalelo makambo affaire foncière ba makambo ikomi ebele kuna oiki Emmanuel Ilunga nalobi mbwa swimbwa parce que na Emmanuel Ilunga na ministre ango ya affaire foncière oyo ba Dumalengi voilà Lumeya bango nyonso tozalaki na bango bazaki na kati ya opposition bakati sana nzela raccourci bakomi kuna. Voilà ce qui s'est passé. Bato bazo critiquer les loba zolo babo. Chef de l'État azu bato belé. Cabinet ngate mtu na zolo ba. Vienanga Lumeya. Kwa vouloir ngate ozavi nanga. Emmanuel Ilunga lobi boy. Cabinet moko ya Lumeya Dumalegi azwa 180 personnes. Basala kana cabinet. Na mapeka ya l'État. 180 personnes. Alobi plein ya ba membre ya famille na ye. Alobi je suis prêt ya kozwa ba makamu nyonso na tia sur la place publique. Na Lumeya na Emmanuel Ilunga bakendaki na mokonzi na bango nani premier ministre na bino komo ina Bruno Tshibala voilà bakendaki na ye nde lelo bazoswana cabinet ministériel o ya que tout au plus 40 personnes ba chauffeur na ba garde du corps inclus 40 personnes mais hier on a 180 personnes ça c'est pas moi Tambo qui l'a dit. C'est Emmanuel Ilunga parce que bango ba omela ko funda batute ceux qui balingi ba funda bakende ko funda Emmanuel Ilunga mtu alobi alobi il est prêt ya koza après batiwa donc quelque part là eza charge papa ceux qui ba ponio député eza charge mukumba tala député bandaki je suis parmi ce n'est pas de l'orgueil je suis parmi les rares députés o bazo continuer koza la bana misala ya peuple nazana terrain nazuba doléance ya batu na keko bunda et pas mokonzi mboka des fois mokonzi mboka accordé ko yamba batu wana makambu ya grève ya bandien qui a mené la délégation syndicale auprès du chef de l'État pas seulement la délégation syndicale na inspecteur il y a travail na gouverneur qui était représenté le gouverneur intérimaire il était là na général commandant ville. Je me suis battu na yoki doléance bande ko bazo gréver to ko tikala kaka boete ko salaka ba reportage. To kende parce que un député c'est aussi quelqu'un qui est capable de déplacer l'État. Na kena ningisi. Mokonzi mboka ndimi ayambi bango. Ba médecin ba manifester awa. Mais c'est Tambwe votre serviteur. Accueilli pas seulement ko yoka ba médecin, accueilli ko bunda. Wana zaki intervention à dirika ba chef de l'État depuis papa mbate ba kutanaka na mwana mboka Vital Kamerhe la kaki bango ka kutana pe na bango. Ko dembe na sima Vital Kamerhe tande ko lezer. Olingi otuti sangande mutu na directeur de cabinet à chef de l'État. O jamais na ko diko se mesurer na yi. Il y a un directeur de cabinet, VK Azavienanga, as président et parti politique, VK Azaki directeur de campagne à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. VK Azalaka président de l'Assemblée nationale. VK occupa ba fonction ko yate o tout tanisanga na yi. Na pesi ka information. Zoloba. Ba image les alliés les kaki partout na ba chaîne. Mais c'est à moi mener la délégation. Il y a ba médecin et pas chef de l'État. Non mais c'est à moi ce que tali ba image wana mais c'est à moi ko tsa pesi mokonzi mboka mbote ba vandi ba sololi ayoki bango. Côté ya ba syndicaliste bandeko ya secteur à commerce. Ce qui otali il y a eu tripartite bakenda ki kuna bien que batu ba respecter oyo mokonzi mboka lo bakite ke to sala. Tripartite entre chef de l'État ba délégué syndical na employeur. Tozaki na cité ya Union africaine dans les chapiteaux comme le chef de l'État est empêché atindi son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Tozalaki wana ba pesi bango ba instruction ba sengi ba signer ba accord ya que il faut ba congolais bazala na musala malam
bazala na contrat bandeko tout bazolanda ngai balanda yango. Très bien. Bokanisa te que ton négligaki. Nous avons fait les efforts, le chef de l'État a écouté. Il a délégué les directeurs de cabinet tripartite salemina o yana chapiteau. Ministre du travail azalaki wana, inspecteur du travail bazalaki wana, commandant ville azalaki wana, gouverneur intérimaire azalaki wana, biso peto zalaki wana, ba employeur bazalaki wana, ba indien bazalaki, ba libanais bazalaki, oui, ba indien, ba libanais, ba pakistan. Donc bazalaki wana na ba congolais bandeko na bino. Chef de l'État instruire que basa l'accord ya ko vérifier. Dans 10 jours, il faut eloko wana ici. Donc ba kotala bazo futa bino ndenge nini? Est-ce que vous avez un contrat? Est-ce que vous avez des endings? Et Salim, papa, Dieu nous a aidés, nous avons participé. Bien que l'accord Rwango, tant on va que Sinyango, on a Kuzu. Parce qu'il a été dit que Tokende, Ngaïna Kokati Kozal, directeur de cabinet adjoint, chargé d'affaires sociales et chef de l'État, Azalaki Wana, commandant ville. Bon, tu vois que Basi va signer, on a présidence, ainsi de suite. Tolobi Tokowele Lanine. Pourvu qu'ils aient une nouvelle vision. Ce n'est pas biloko wana basinya kaka loko la COP moko boya kozwambon. Ils ont une nouvelle vision. Ngana na problème te. Basinya ba COP. Il faut un problème pambate motakenda ki koningisa na présidence pour bazo accès za kiyo. Ouais. Siko soki comme que na signature bato ba signer na ndenge ya kuzu. O monte ke kozonga na mutu na onde koleze. Mais e kozonga na mutu na ngate pona nini nazolo bangwa. J'ai appelé tout le monde. Non, voilà, nous sommes allés déposer à la présidence et tout et tout. Ok, problème est athée. Biso tozaka ba simple balobeli ya peuple. Ce que nous voulons est que ngai nazwa place ya mutu. Omoni batu na mokili ba bebi saka makambu pamba. Ndeko Flori même na CCTV awa bozali. Qu'est-ce qui se passe? Place na yo, ce n'est pas parce que mutu azoya ko funda yo mikolonio sunda kozwa place na yo. Attention ki ba bengani yo, ba kozwa salaire na yo te ba bakisela mutu. C'est la même chose. Il nous a été demandé tout ça la Moussalawan. Mais ceux qui va signer pour le bien ya peuple. D'accord. Mais ceux qui sont contre le bien, nous allons soulever le peuple contre. Oh peuple, oh mouké bazotombo. Oh ya que Félix et Kobo Sanate papa le peuple d'abord. Mais ils vont tirer toutes les conséquences. Ce qui est salémité, mais il y a la vision quand même du chef. Il y a la vision. C'est pas pour rien que son directeur de cabinet adjoint Zalaki. C'est pas pour rien que son directeur de cabinet, Vital Kamera, est qu'on vend pendant 2 heures, il y a débat, 3 heures. C'est pas pour rien pour faire une formalité. Ce que nous souhaitons, les lobande konangai, bisika bozali ko travailler, boyeba que accord ezali, ngana na moni angota, nazo zela ba pesa nga copie, toyeba nini ba komi. Est-ce que ba ko exécuter yango bien ko tika la lettre morte. Voilà. Je pense que c'est ça. En dehors il y a sur terrain, na memi batukuna. Tokenda na quartier Manenga. Batu bakufa 10. Attaché chaîne de radio ni télévision lo bela yango 10 personnes na mbula. Famille moko ebungisi bana 4, oyo ebungisi bana 4 na koko, oyo ebungi. Donc tokitaka. Tokekuna ndenge to sabo. Tokepe koningisa pas première dame, maman Denise, que je salue en passant. Ayokeli biso ayambi batu wana. Donc musala yango wana pas seulement sur terrain, mais toujours qu'il ne peut côté à l'État pour na koluka ba solution. Mais en dehors de ça, na parlement bisika ngo batinda kibiso. Tozaka batutolobela kalibanda te. Nous sommes parmi les rares nouveaux députés qui prennent le parole et qui interviennent. Dans le règlement intérieur, moi, j'ai proposé 8 amendements. Et je suis intervenu 4 fois les jours du débat. Parce que l'amendement n'a pas été retenu. Proposer, ainsi de suite. C'est pour vous dire que nous sommes au four et au moulin. Alors que tant où tu continues dans le Parlement, oui, bien, ça n'a pas tout cané la bis. Pourquoi ça n'est pas bonne? Bon, Boloba Kalibanda, tu comment on a bien dans le week-end, biso to yeko ko cané la mutuwa te. Tu veux que ça la concurrence dans mutuwa? Aux collègues, nous respectons, et je le dis toujours quand je prends la parole, nos aînés. Bande umuso ba zolo ba te, ne basawate, ta, ba ne basali. C'est facile à Keba voter un balamako. Mais ce n'est pas facile à Keba voter un balébélé. Bateau, bon, il va se faire relire. Il faut le respecter. Parce qu'ils ont géré bien la base et leurs contacts. Et moi, je dois reconnaître ça. Ngana cause à la hypocrite, il y a qu'un gars qui est en train de tondi, un gars qui est danger. Ce n'est pas ça. Parce que,
peuple wana kotala biso nous respectons les uns les autres mais na kati kuna bazaji kokanela biso yango moni premier jour ndeko nanga Daniel Saf azui parole tellement que bazaji kokanela biso babandi ko holola na écouté les manalobi mais nous gérons les affaires de l'État ici tous en salle de classe oh ya muto alinga déranger ceux qui ont en posa cause parole demande la parole vous prenez tout ça là quand même débat d'idées bokanela bisoté bisoto yeko défier binota toyeka ba simple ba tindami donc ndeko nangai ndeko na bino mais c'est tambo bino ba journaliste c'est une fierté yango na zo senga kana ba journaliste soutenez-nous ça ne sert à rien ya ko bouder biso parce que ceux qui vont bouder biso bino pe tourna bino koya ba ko ba journaliste ba zala kandengwa qu'est-ce qui s'est fait pendant jour de validation des mandats oye biso que teli ba journaux tout et à la presse écrite et à la presse audiovisuelle bango tout balobela jamais un journaliste parmi les députés dont les mandats ont été validés oh Eliezer Tambo l'ancien journaliste oh Christelle Vwanga oh Daniel Safu oh balobela journaliste était bango parce que bazo visé kaka mbongo yake ba okene ko singa wana ndeko Eliezer ngana milongoli aponga mukolo yango vraiment na saraki yango papier na lobaki pona ndeko Eliezer na lobaki pona Christelle Vwanga na lobaki pona Daniel Safu bapandisangu nyonso mandra bango ndimamaki Eliezer Tambo na lokolo ya Congo to betaki lokolo voilà wana ndeko Flori ngana zolo ba ndeko Flori nazolo ba presse belé donc ndeko fait pas na kata presse wana même kuna na parler parce que ngana mona kayote na kacha parler du peuple nazolo baba auto za yakina ba même leur micro bazolo na kaka balandi un ancien gouverneur parce qu'à cause de $100 après balandi boy t'as la même caméra ya RTNC 3 oh ça la retransmission t'as la batwa visa c'est rare et moi j'ai vu nazana vidéo na ligne muto a défier ngate nazana vidéo ba filmer muto wana une fois deux fois trois fois après wana bandiko bimisa ngana vanda kisima na inazuika téléphone nga na tie na pouye vidéo tia bimisi $100 a fini caméraman wana na bitala musala batu bazo sala. Et ça se fait comme ça. C'est là que j'ai dit on va se battre. Même na RTNC wana qu'on respecte les gens ceux qui bazo futa bango bien ko mona ndenge musale ko changer. Et ça ba makambo ezo mona okomona tata moko tala caméra ya munene boye azo ya lokolo azo filmer senga ye cassette après. Et loko ezati. Mettez la caméra wana bazo lekisa bino ba kotindika bino parce que vous avez ba caméra miki. C'est pour vous dire que il y a na éviter ce qui est à niveau ya souffrance ce qui n'est. Ce que moi je voulais faire voir aux gens, les andé que ndeko na bino mwana musala ya peuple wa azawa na chaque jour pour na répondre tant soit. So kuti biso na nzela invité na biso ya lelo ezali ndeko Eliezer Tambwe moko ya bapandisango lelo akomi mwana ya bitinda azui mandat ya peuple pour na kolobela ye na kati ya Assemblée nationale. Tozalaki na ndeko Eliezer lokola bapandisango acteur politique ebele bazomaki na kati ya boloko entre autres totangi mwana mboka Frank Diongo tomona kilobilobi abimaki libanda Eliezer Tambo zalaki vraiment motari boso ya kokende kokuta na pe koyamba ye ko accompagner tibisika kendaki libération ya Frank Diongo elobelaki onini na bandeko basusu les jeunes de Mindongala ba acteur politique o bazaki okangema ezalo ko la retrouvaille moko tangu na moni Frank Diongo chamba libanda oyo tokokaki kozela peut-être que akobimaka après 5 ans mais pas seulement ça les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai failli tomber dans une yamba viwa je suis parmi batu oyo Frank Diongo azwaka lokola leki na ye propre ngandenge Frank Diongo azwakanga na bité soki azwakata membre ya famille. Ce n'est pas de l'orgueil. Frank Diongo un jour il m'appelle à 6 heures. Il commence à me passer ba numéro ya bana na ina poto. Mwana na yaza place boy, mwana na yaza place boy, soki okei kutana na bangwe. Lokola mutu azolaka mutu liwa. J'ai passé cette journée là, na état moko pas trop bien. Parce que je n'ai pas compris pourquoi à la mutika ka 6 heures. Abanda ko expliquer ngai mwana na yaza boy, mwana na yaza boy, soki okeboy, soki okena Bruxelles, soki okeboy tango yaki na Washington wana ifalaki. Donc
azola kisanga place nyonso mwana na yazali lokola mutu azolaka azotikela leki na ye héritage moko boye azosala testament moi Diongo asalinga biloko na longwe kuna Eugène Diomi Dongala tango bazokanga parce que au mona kabatu il y a les gens qui récupèrent la situation ya bato nga tambo naza récupérateur ta na lobaka libanda ya mboka na ebité na poto na ebité mais Congo oyo toyebani Eugène Diomi Dongala mukolo alinga kufa na ngaliema na hôpital a piqué crise à quoi il mbeto. C'est à quelle heure? C'était vers 22h. Moi je n'étais pas chez moi. C'était à ma présence ngai, moi Sinaye, madame Pascaline, na Albert Moleka, ancien directeur de cabinet à Etienne Tshisekedi. On était à 3. Diomi alinga kia kufa place wa. Et partout chaque fois mukolo bazo condamné Diomi na awa na Cour suprême de justice. Mutu bakanga kezaki nani monsieur Tambo. On m'a mené en prison. Comme ça. Baye ko bimisangai je crois ceux qui à 2h du matin, baké ko boka nga na magasin. Mutu wala mutu moko nakutana kana ye parce que je n'avais rien sur moi. Na ye ko senga papa moko papa oko sunganga na 500 francs pour kenake. Parce que mutu kananga etikala kana Cour suprême de justice. Donc wana retrouvaille wana. Yango pe ndeko Flori. Yango zomona nazo pesa raison. Na batu oyo bazolo bake Félix Tshisekedi aza continuité ya Kabila ndebo bazolo bake. Nazo pesa bango raison. Na ndenge nini? Mais nazo pesa bango raison. Oyo pona nini nazo pesa bango raison? Pona nini? Franck Diongo bakondana ye 5 ans. Félix abakisi 5 et sali 10 ans. Ye wana Franck Diongo na prison. Donc akokufela kuna. Eugène Diomi Dongala balobi ata soki batu nyonso babimi Diomi akobimaka te. Bakondana ye 10 ans. Félix abakisi 10 ans msusu. Asali 20 ans. Lelo Eugène Diomi Dongala saka na prison. Firme ya Ngambi. Balobi azwaka minduki. Balobi akobimaka te. Lelo firme ye wana azaka kuna te. Bandeko oyo nyonso oyo moni tozo bumbela. Bandeko ba mouvement insurrectionnel. Lelo balingi baloba ke non balongwa kuna bakende kitona na lobi bazaba parents. Bazana bana. Bakangami depuis 7 ans. Botika bango nanu ata musala soda ngwesala ndengo wana te. Bamona nanu basi na bango na bana na bango ata soye boko récupérer bango botia bango ba place mususu. C'est quand même normal. Continuité pour nani parce que Kabila kanyi maison Schengen. Félix a vu kadena ya munena bakisi na maison Schengen. Yango wanezaka ya kokanga. Continuité pour nani Kabila abengani ambassadeur ya Union européenne na Congo. Félix azonja lobi yoko yaka lisusu awate. Continuité pour nani ba Paul Sapu ba défenseur ya droit de l'homme. Zalaki koya awate na Congo. Mais awa Félix abakisi lisusu boko yakate chiboko kufakati. Donc c'est pour vous dire que quelque part là, il faut que les gens basent là quand même pour comprendre. Au moment de Flori, ndenge tozolo ba awa, mutu ayebi passe ya victoire wana. Nde mutu akolo ba. Jamais koluka kokoma général alors que na tikala kozalata soldate. Au moins j'aime c'est que on dit maintenant Martin Fayou. Bazali ko benga ye soldat du peuple. N'est-ce pas? Les lots bazo benga yenani. Commandant du peuple. Au moins Fayoulou azalaki soldat avant comme commandant. Mais au commandant mutuna comme soldat comme ika commandant mbala moko. Na ko tata musala soldat. Nde yango moni bato belé bazaki ko chama kelela na télévision. Na tuna bango na lobi bilongi tout awa bilongi sika sika. Muto loba nani oyo azala na ba front na Martin Fayoulou. Vient nga wana balinga baboma biso na enseignement. Tout le monde. Je me rappelle ce jour-là. Juste après, Ndekweri a journal Les Phares. Aye Koya, Azotu na yeso qui m'interview. Voici la réponse de Fayoul. Je me rappelle encore. Mkolo balinga babo mangana ye. Alobi na mboka oyo. Ba journaliste bazamuki. O penza ba vivaka ba événement. Tala RS gozoya. Parce que wana ba tutu. J'ai dit ba tutu. Martin Fayoul atikala na mutu mo kaka mwalimu. Ngatikala kawa. Nanga itambwe cameraman nanga azaka na mur. Et il y avait un journaliste, un blanc je crois, azalaka wa. Mutu wana ye bazo beta biso boe lacrymogène à 0 mètre.
ye au moins mwalimu azalaka parce que tango bambani mwalimu atomboli ngai siko mutu simanga azalaki ye moko mwalimu pe azaki ko yoka ntsunga na ye yango nga nazalaki ko sepela même temps ozomona bato bazokendaka na ba polémique wana ndeko Flori moi je me disais que il fallait que tous zala bloc lelo to mona pe ba marche mususu omoni na kati ya marche ba mende bazo marcher ba papitamba bazo marcher wana to tindika songo bazo beta bango gaz lacrymogène donc bayoka nanu oyo biso to zalaki ko yoka ozomona suwenanga mais tout moi division oyo nazali ko sambela kinzamba sunga elongwa tozala ensemble pour que qu'il y ait toujours deux blocs bloc ya bato bazalaki na Joseph Kabila na bloc ya bato pro changement comme ça bato Joseph Kabila ndeko yo qui peut perdre bazolo bake to ko sala ba marche na bien ouais mais bon confondre ti au moins ba marche bozalaki ko sala vous assure que non tozana la police azo protéger biso problème te 9 mai baluka 6 mais c'est quoi le problème c'est que quand il y a Kabila bazana mariage na quand il y a tata mokonzi mboka lelo équation comme moi compliqué ne si kana ndeko lieze mais na éviter nazo ka ndenge bozolo balibala wana mais pona batu babala il faut oyebi ke zali bongo ndeko lieze na lobi boye pona libala ndeko Flori yo zana alliance o balati oui ngape na balata soki moni na zana alliance c'est parce que na supporta alliance te mukusa na yebi alors au bala ndeko Flori qu'est-ce qui se passe pona okoma na niveau ya ko lata alliance wanu lati ruin ndenge babenga kango na anglais il faut prédoter exactement après au doter parce que ceux qui ont na commune bakotuna famille est-ce que besoin qui biloko na bi le mariage continue après bokena mariage civil nde nasuka bosuki se panzambe te nde boyezalaka mais mariage yango ya cash na FCC nazoyoka kandengwana nga nazozela sikoyo balakisanga place ya dot ya prédot ya dot et puis bakeko sala civil avant ya kosuki panzambe problème eza yango wana moi j'ai entendu par exemple l'actuel président intérimaire il y a eu des pestes Jean-Marc Kakabound oui mon collègue cher collègue il y a lobby un jour à s'excuser auprès il y a ba partenaire na bango PPRD ozomon ngai PPRD tikala jamais kozala ka partenaire nanga nga ndenge nazolo babu mais jamais nakoloba awa que ngai tambo nako combattre Félix ata mukolo moko te ozomona différence siko oya lobby bazaba partenaire na bango bon ngai tambo ngana lobby ngai PPRD aza partenaire na ngai te que ezala butu ezala na moi bazaba partenaire na ngati wana makamuna bango est-ce que c'est l'individu Kabound qui a parlé ou bien c'est la démarche de l'UDPS parce que lui en tant que président intérimaire il y a UDPS moi je ne sais pas ça on doit dire des choses comme ça c'est dit parce que au mani biloko yo ba américain ba tambola contre Trump ayeko comme en Finlande ayeko benga Russie à lobby nos partenaires russes la Russie est notre partenaire ba américain ba tambola c'est la même chose avec les dossiers de Jean-Marc Kabound yo kende ko benga pe perdre des partenaires na bino ndenge ni batu bozala ki ko bumbisa mikolo nyonso bolobi le mal de ce pays c'est le PPRD bon comme il va partenaire ko banda ndenge ni ça c'est le problème ngana ebi likambo wana te ndenge zaleli ce qui va sala mariage moi ce que j'ai dit est que je ne peux pas combattre Félix parce que ce n'est pas la victoire de Félix et la victoire ya ba sacrifice na biso parce que toutes les marches autozalaki kosala ezala MLC ezala parce que j'ouvre une parenthèse ndeko Flori vous évitez de déposer ma candidature est-ce qu'il y avait un problème entre MLC na UDPS ezalaki est-ce qu'il y avait un problème entre UNC na SID ezalaki te donc bango tout d'ailleurs tokendaka o se rappeler tokendaka na triomphal meeting ya monene les MLC ezalaki wana représenté je crois pas madame et Bazaïba na Fidèle Babala donc ozomona batutu tozalaki ensemble mais quand on dépose les candidatures toyokani ke bon ba oyo batika na UDPS ba oyo batika na dynamique de l'opposition avec Martin Fayulu ba oyo batika na MLC ba oyo batika et pas Matungulu Mbuyam ba oyo batika et pas Muzita omoni bon tango ba candidature wana batu bakeko tika tozalaki na problème te totala kaka boye ba leader bakeko swana na Genève mais au lieu peuple asenga nanu que bino ba leader boya nanu bo expliquer biso bo swani pona nini parce que nous avons besoin d'avoir cette victoire
mais peuple eza wana te peuple peut se diviser ngai tambo na boyi ko se diviser oh mutu afayulu ngana boyi ngai naza mutu afayulu te mutu a Félix ngana boyi ngana mutu a Félix te na lobi ça s'appelle Félix te yoka fayulu aza vienanga Félix vienanga bango nyonso ndenge bazawa ba vienanga siko bamona nga na télévision ngai ale na telemi na bandiko finga na fingi Bemba na fingi Félix na fingi Fayulu na fingi Katumbi na finalement so ki lelo ba yokani ndeko Flori yo komita la siko na tunaka collègue na biso moko na le biso ki ba yokani batu bazana mémoire courte papa na mboka oyo Moïse Katumbi baswana na muyambo ya makasi bakinwa ebele bazwa koswana na bango wana kope bazo kita tongo midi poko na Lubumbashi kozwa mbongo bafinga ka muyambo metangu muyambo na Katumbi bayokani siko boko mindengeni est-ce qu'il y a une personne oya benga ka Katumbi lokola muyambo j'ai accompagné muyambo na Lubumbashi tango batikie muyambo ko benga Moïse pendant 2 heures Moïse azaka na téléphone yoka azobina Moses zoyoka donc ozomona ba master mais bino sko bokota batuka ya jaleli pourquoi on ne peut pas se battre pour na batu basanga bien que Genève nous a aidé oyebi que ni tete division na Genève tolingaki opposition ilingaki échouer lamentablement parce que opposition kufakati avant Genève au point où c'est l'église catholique celle c'est ndem toazwa ka relève ba marche nyonso koma dikaka église catholique mais tangu bakeko ko beba na kuna et créer une émulation et comme Fayulu alingi ala kisaki ngana danger Félix alingi ala kisaki mais c'est allé là-bas avec comme conséquence l'opposition a gagné les élections. De que les électeurs makamba le bezale belé kasi étant de que zali likambo ya ngonga kasi abato soki sa lola kinyamba mutuna oyo to profiter ndenge tokuta ndeko les awa tata mokonzi ekolo tango élection ba sénateur selema ki amonoki nyamu le kaka bité batiango na no pepe pembeni bandeko wana baza makoki ya ko siéger te élection ba gouverneur ba pousse yango mais seni ayena simalobi non élection ba gouverneur et ko salema le 10 avril est-ce que seni a terminé tata mokonzi ekolo to ezanini a terminé tata mokonzi ekolo batunde bazo faire gobe heureusement de ko Floro beninga pour que to fongola bato mémoire nous sommes même intellectuels. J'ai même entendu un vieux là que je respecte beaucoup qui a un parti politique. À quoi il peine à Moutamboua? Dans l'hôpital. Ah oui, maintenant qui dirige? Est-ce que c'est l'FCC? Est-ce que c'est la CENIS? Dans l'hôpital à vie. Il y a Bungi. Réunion interinstitutionnelle. Et Salemi et Bimisi Makambouya, bas commissaires spéciaux. Tangu ba nommé bango, tangu ba lever mesure. Réunion interinstitutionnelle wane sanganaka. Pour que balo ba kema to lever mesure. Yebisanga. Il y a un télé comme ça qu'on fixe par rapport à une situation. Tangu ba lever option ya que Yumbi, Beni, Butembo basa l'élection té. Et ça na au cours ya réunion interinstitutionnelle. Awa senya organiser ma ponomi aw. Est-ce que réunion wane zongi lisusu ba sangani? Il y a un délai qu'on accorde, c'est la même chose. Basangana qui bazui ba mikano par rapport, c'était vraiment endroit, il y a ce qu'on appelle clameur publique. Batu bagangi. Il fallait qu'il consale quelque chose. Ba lever ba option one. La CENI ne s'est pas contredit. Ce qui est une cité de l'Union africaine. Chaque jour, Corneille Nanga Bazakuna. Kokende kosenga ba instruction et pas chef de l'État. Alors tant que bazolo ba que non, les hommes on a que Kabila. Batika Kabila quand même tranquille. Pona nini batika Kabila tranquille. C'est comme si la constitution que dès que nous avons des mandats atika politique. Non mais attendez, c'est pas ça. Balobi que l'ancien chef de l'État reste sénateur à vie. Na sénat wana zo la politique. Bino boko pekisa Kabila asangisa taba tunaina kingakati. Pona nini asangisi? Omoni que Félix a sa étiquette mais attendez. Attendez. Même Jean-Pierre Bemba Gombo, tant que na CPI, les MLC fonctionnaient ou pas? Il n'était pas interdit. Tout ça, Landa Azakuna a pesi un message par rapport à l'évolution Boka. C'est la même chose. La Constitution ne dit pas que Kabila a sali des mandats. Allez, atika politique. Ce n'est pas ça. Donc, ils ont bazo faire gobe batuba mensonge. Et aussi une chose, Ndeko Flori. Di copia ya makambo poto ezo pesa batuma boma. Alors que nous avons deux cultures différentes. Et je le dis toujours. Nenge to vandi na Ndeko Flori. Ce qui n'a tenu, bien que le journaliste ait battu na gaïté, n'a tenu, Ndeko Flori, l'objet de l'Iakini. Encore répondre. Vous allez répondre. Donc,
okolobake yoka okolobake naliaki fufu mususu alobi te naliaki kwanga mususu alobi naliaki loso mususu alobi naliaki makemba eza boye répondre topesaka ouais siko nde bakoya ko naliaki fufu na mbisi naliaki kwanga na musuni naliaki loso na pondu alors que mundele soki otunie même soki akoti restaurant ya mundele okomona azoto madame je vais manger du poisson nde bakotuna quel accompagnement et pas mundele oyo tobengaka fufu nde accompagnaka biloko et pas na biso biloko nde accompagnaka fufu. Donc nous avons des cultures, il faut tout ça quand même moins différentes parce que nous acceptons tout. La même chose Ndeko Flori, je referme la parenthèse rapidement. Totanga awa pour to linga ko vérifier te totangi liboso salaki le soleil tourne autour de la terre. Galilée l'obité, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Balobi o à découvrir pe babomier batumusu balobi babomier. OK, mais batika principe te pona nini parce que entre loko zoningana na oyo ezoningana te nini ekola la nini ekola mu mais maintenir théorie il y a Galilée il y a que c'est la terre qui tourne tout autour du soleil mais maintenir le moko ya que lever du soleil coucher du soleil et quand se coucher ndenge ni nyango ningana kate et kola ndenge ni nyango ningana kate Eliezer Ntambwe mpocha Ndeko Monsieur Sili Lilo basuka Ndeko. Merci. Totika bango na posa kaka. Ouais, merci d'abord Ndeko Flori. Merci pe na bino ba patron nanga. Ba autorité morale nanga iza ba électeur nanga. Peuple congolais. Mboka oyo tokomi na ngonga ya ke. Otala teke na nazo sala nini. Yo mituna ke nga nazo sala nini pour ekolo nanga. Très bien. Merci beaucoup na ba léopard. La première fois bakende na stade sans que ba finga régime. La première fois. Depuis 15 ans. Kuna batu minu elongwa na stade. Ko finga na ko finga. Même mbala liboso sans que ba finga batu. Mais victoire ya léopard. Il faut na pesa ba léopard tout ibenge. Mais yo amona donc je dois dire merci à tout le monde que je ne vous décevrai jamais même à Kambo boki ake ba dingi ba matisambongo e ba lingi ba kitsambongo de ba waneza nanu te so ki ye ata so ki ba lobi ke baba na kofuta ba député $20 ngai tambo na kondi nga je vais accepter, je serai pour o ba ko pesa parce que ngana zo mona train de vie nanga changer te ndenge na zaki ko lia kaka ndengwa ndenge na zaki ko tambo ba va changer train de vie nde bazana difficulté bongo na mesana ka. Merci beaucoup bandeko balandi ezalaki mona mboka Eliezer Tambwe molobeli ya bana mboka na kata Assemblée nationale to yambaki lelo na nzela ya masolo na kata yo quand même moi muki j'ai oublié quelque chose de plus important. Je vous en prie. Oyebi bandeko ya club to komi wat yambaka moko na bango mama Odile autaki kokufela mobali na ye papa Jean-Jacques oui akufaki cette femme-là, elle est inconsolable. Avec 5 enfants, on a un club to komi wapi nyonso tozo présenter na profiter na micro ya Ndeko. Vraiment. Présenter ba condoléances na ko yebisa bandeko ke matanga ezali na avenue 24 donc ce que zo tasele mbao numéro 20 bis. Donc non loin ya UPEN baza kuna programme na ebimité bandeko tout ya club to komi wapi bandeko tout tozaki na bango na campagne bandeko nyonso oji ko kende ko consoler maman Odile qui reste aujourd'hui avec 5 enfants à Ibi Place à Robandela. Biso peut te présenter ba condoléances na biso na maman Odile to bande ko yamba epenza na masolo ya pour na bande ko ya club to komi wapi vraiment nzambe abondisa motema na yo masolo komi na suka Ndeko Eliezer tukutani mbala ya sima botika malamu.